Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tahibin at-tahirin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Verset oyo touti kolanda ekitaki tangoni Nzambe arevelaki yango epa prophète Muhammad pona nini ezalaki na ba hypocrite babandaki kokota doute na ba partage oyo prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam azalaki kosala pona zakatul fitr be pona basadaka nde yango na Nzambe akitaki verset oyo pe abandi yango na inna abanona huruf tashdid abanona inna pona ko fortifier partage ya prophète Muhammad ezalaki juste ezalaki na injustice te pe na suka asukisi yango na alimul hakim Nzambe ayebi pe azali sage pona koyebisa ba hypocrite wana ke ndenge prophète Muhammad azali kosala partage ya zakatul fitr ngai Nzambe na yebaki ke ezalaki juste donc inna sadakat abana wana inna pona ko fortifier ya solo sadaka ezali pona ba pauvre ba plus pauvre ba voyageur ba to sala kana mosquée ba imam musulman azali na niongo azoko futa yango te me total azoki niongo ndenge nini azoki niongo na escroquerie te bakope ko futa la niongo wana après avoir ko sala ba étude bana ya classe o bazali kotanga religion bakope ko bénéficier nango ba orphelin ba voyageur ainsi de suite ndenge kaka verset oyo euti ko sala classification ya batu oyo esengeli bazwa zakatul fitr. Donc verset qui était pour nous la chaque pour nous la doute ya ba hypocrite concernant partage ya zakatul fitr. Ezali verset oyo ya surati Tauba verset 60. Donc on a yango explication yango to ko yango na ba livre ba tafsir ebele lokola tafsir Nemune tafsir la Hussein tafsir le Sakalen. Donc ezana ba livre tafsir ebele ba expliquer alors pona ko umelate to lingi to benga Cheikh na biso mamona apesa biso moi exposé na ye ndenge batu biloko nini oyo esengeli to pesela na yango zakatul fitr pe quantité nini oyo to kopesela zakatul fitr pe banani oyo esengeli bazwa zakatul fitr. Alors pona ko umelate to zali ko benga Cheikh na biso mamona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Mamona tozali na posa oyebisa biso biloko nini oyo esengeli to pesela yango zakatul fitr pe biloko nini oyo pe quantité nini oyo esengeli ya kopesela zakatul fitr pe banani oyo esengeli bazwa zakatul fitr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Rashid pona makambo etali concernant kopesa zaka na koloba boy ba mezi oyo to ba kilo nini oyo sengi mutu abimisa zaka na kati ya biloko oyo kopesa lokola abimisa biloko ya 3 kilo na kati ya biloko oyo ezali ba biloko na forme ba graine ba loso ba madesu ba masango ba biloko sorta ndenge ne sengi ki mutu abimisa zaka na yango mai oyo telaki mbongo oyo to biloko oyo to abimisa zaka esengi na ye abimisa yango na mbongo oyo ezali halal oyo ezali licite oyo ezali mbongo ya nzela malamu noke ezala mbongo oyo ya nzela ya masumu mbongo ezali très important oyo esengi na biso toyeba yango surtout bato oyo bazali korecruter bazaka lokola ba imam ba cheikh ba maolana to ba mona ba mosquée to ba centre esengi bayeba yango balobi ki na kata jurisprudence ya islam elobi zakatul fitr ekoso ezwami ekosenga epesemaka esika ezwami wana elingi koloba nini zakatul fitr ezali eloko oyo ezwamaka pa ya bato oyo bazali na mbongo esika bato bazali pe ekopesama esika bato bazali bapauvre kaka esika bozali c'est-à-dire soki bozali na ville ya Kinshasa comme exemple topesi
récolter ba zakatul fitr na kati ya ville ya Kinshasa ezali malamu mingi o ezali recommandé ezali bien eza malamu bopesa kaka batu o bazali ba pauvre o bazui bazali na kati ya ville ya Kinshasa, c'est-à-dire bozui pa ba riche bato bazali na moyen na kati ya ville ya Kinshasa pe bopesa pe kaka bato o bazali na kati ya ville ya Kinshasa. Donc ba ulama presque balobi komema zaka oyo ezomi na ville na tel na place tel comme on a place mususu ezali biloko fo tout ça la to mikebe sto kimikebe sanango. Donc ba pekisi biso na façon mo ezali préventive to kokeba na loka ndenge wana. Donc zakatul fitr e pesa makaka esika obozwi yango nde esika obokopesela yango. Donc merci mingi pona intervention na yo Cheikh Mona. Inshallah tokozangaka kobenga yo lisusu te na ba interview mususu oyo ezali koya ya na kati ya chaîne na biso Congo Vendredi Saint TV pe plus précisément na émission na yango interview saint. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.